Bien, mesdames et messieurs, bande konaïdi qui vous a vraiment épelé à couper sa confiance, sa fidélité à la Namunda et Polo. Magazine d'actualité, au de sa cagnon sur le Mabino, dans la réalité, dans l'actualité, dans l'information, il y a solo. Journée spéciale, dans la édition spéciale, au de sa il y a des fois, puisque tu l'as population a besoin de confiance, beaucoup vraiment. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la République démocratique du Congo? Congo yayo, Congo yangai, Congo yaye, mais il y a d'autres gens qui vont s'approprier la Congo, chose au Congo la linguité. Il faut connaître que le Congo est boutilé sur tous les côté. Le niveau Congo il y a la façon impossible, mais tandis qu'il y a des députés, il y a soi-disant des poids lourds. Dans le territoire, dans la province, dans la commune de Sika, mais à part dans la canine, surtout au Bazo Salaka pour le E, nous avons confiance. Le chef de l'État a sa magicien. Chef de l'État a sa magicien. Je vais pas continuer aussi dans un bâton magique pour admettre comment changer ma corps. Il y a que Bino va sa confiance, mais à travers Bino, on va faire un message pour permettre de Congo que les Libosso. Mais belé la bango, qui faut foi, corruption, mouibi, kindoki, moutemali kundu. On que même à la partie est et mboka. Basa que masango destiné. Eh bien, basa que masango destiné pour les réfugiés. Mais pour les gens, donc quand basa que masango besoin de là, moi je vais te dire l'excellent. Mais besoin de basa que masango là. La armée avec Akagi Yango, donc plus de 850 sacs à Massa, vous avez décidé pour les réfugiés. Mais comme on a préféré détourner Maïli, ben on a été Kayango. Mais ma commune de la sac aux alliés, not celle. Donc, ce n'est pas à vendre. Là, mon niveau, mon thème, ma bille. Donc, on peut mettre dans le détail, on donc, si on a vu le kinété, tant que lui ne va changer ma comportement, donc la province a quoi au lelo? Il y a pas sur la leader, la province a dit la nama sur l'autre remettre à l'élo en la plateau. Parce que tu as touché ma province dans ma territoire. Développement local à cette territoire, et ça pour dépendre de mouté ma malamu, d'abord élu du peuple, d'abord institution en moka. Si autant de la province, il y a quoi on regretter est-ce que la province se déplace à un mot? Depuis le comment de la province démembrée, est-ce que comment ça va valider que ça va liberté? Parce que globalement, en général, zéro. Quand il y a une fois, Maratro, le roi du coup, il y a une fois, d'ailleurs, au même mineur comme ça, la Salaka, pendant tous ces temps-là, Joseph Kabila Kabange, la Pesaka de l'institution Mboka, mais le moment, Malonga Sala pour les alités. Le haut de la province de Kwango, au bout de ma papa Christophe Mosso Bazaliwana, au bout de ma général de Soukawata Bazaliwana, ma soi-disant ma leader. Oh, Manayo, comment on peut se rencontrer comme un dialogue? Aussi, on va escalader par Mataka. Mais, par exemple, c'est la ligne de laquelle le province est quoi, voilà, 0 na 0. 0 na 0. Il dit Boumou Toulou, il dit Boumou Toulou. Il y a un peu de Mboka, Watangumba, au Azali, leader d'opinion. Nous, on va parce qu'il y a des fonds dans le secteur surtout, dans le sport Azali. Mais ce qui a mis les apports de la province, il y a Kwango. C'est que le PCE passe dans mon thème. On peut se demander comment on découvrir. Président Watangumba, bonne santé. Oui, santé malamu mwana mboka, alendewa, mbonda ekolo, losako, na lobaki, na kokota makambo kaka na bandango na mbonda ekolo. Kuna ebisi ka to uta nayo. Kala. To musika, vraiment musika. Tout ressemble à la tout ça l'appelle mandé fois pembete. Ça vous trouvez trop jeune. Tout tigre musika na Zaïre. Ba président Catalyst ba kenda batika biso. To uta na Zaïre le loka ezongi na Congo ba papa wa botama.
Vous avez candidat vraiment la province à Kwango, province na yo président Wata. T'as la caméra, ni les autres réellement la province à Kwango. Merci moi Namboka. Soki lelo na ye na telemi. Trop c'est trop depuis na botama. Na koli, na boti, na bandi pe kozwa bakoko. Na province na natif ya Kwango. Tous les 4 coins ya province na yebi yango. Pasi na motema depuis Congo eza Congo. Ata Congo Belge sika tozala te tokuta ba parents ba bota biso. Ba yeko bota biso na Zaire. Congo ezala banda ti lelo province ya Kwango. Etika kozwa courant te. Etika kozwa mai te. Etika kozala na nzela te. Donc, attaque développement, mon côté, race et côté la carte à quoi on va faire. Exact. Ce qui n'a pas de en général, là-bas, Makadam Mamalou, Zela Malamou, mais vous avez leader en dengue, banda, comme tu vas la président Mobutu. Il n'y a pas un Laurent des Kabila. Il n'y a pas un Raïs, tout le monde. Leader à ma casse, si tu le autre, ma président Christophe Mbosso. Donc, vous avez dit, qu'est-ce qui ne va pas à acteur politique à ma casse, ou à ma zone, action malungate pourquoi on soit développement wana ba leader ya makasi ba faux leader ya makasi na bandu en général nzele zate la bien to fotaka ba bo sala ba jamais beaucoup bisa bango mboso umela je vais te suka umela bino moko ba sa ba chance voilà je vois ça que la chambre d'état ça bon confiance ngana nazala na bandundu en général auquel la province à Kwango en particulier voilà. Soki otuni ba koyebisa yo wate lingi ko laksani wate ezali kombo oyo ba parents ba boteli ngai wata tangu na biso ba yakata papa na bino akomi chef coutumier mwana ko bota na ne akomi chef coutumier nde wata ça veut dire pouvoir soki na koti makambo donc talaka lit ona ko sala ya ko finga te ya ko sala te me ya ko loba bosolo oyo yebi na zakala ngona bali na sport ya ko loba bosolo ko belela solution ko yana kwangu le ngai ni oyo zomona kiza malunga te na Kwango lelo ngo betsa mbondo zo betsa mbonda le président malunga te mona mboka ezebele ma ezate nzele ezate kaka biso yo sima porte sima Kinshasa pour ezate mais kemela ba fait fort ba province za musika na Kinshasa tala na bandaka na bikop pour ezopela ba ma ezali ata oyo ba forage mais kota na province na ngai ya Kwango milelo na milelo est-ce que si on lia nana le cameraman na biso moko azali awa mo bansango azana biso awa ayebi Kwango cameraman la mbonda oui akele monsieur à Mondeko la tamola qui professeur Kwango mobimba territoire Kasongolu na mobimba akesa la tembo ça ba nyama ki toko bimba kabino voilà na ba shit ya Guillaume Kuna na shit Guillaume wana na tembo biso na Kwango donc diamant le plus propre ya Congo eza la province na ngai ya Kwango na shit Guillaume wana tala shit Guillaume oyo tokotala kala mingi te tokolanda awa otala eza na diamant ya propre na Congo shit Guillaume ezali mais Kwango eza na courant te déjà de fois sur la bolia ba écrit matin dazo balancer sur les matchs Guillaume donc mwana moko lelo soki na telemi na eko interpeller ba Kwangolais nyonso tu bana Kwango nyonso tu bona muka pas question ya manipulation ya ba politicien oyo balekaki banene surtout eleki na ba oyo baali oyo basalaka politique mpona bana na bango mpona baneve na bango basalaka yango te mpona Kwango nate mosika ndeko na ngai lelo oyo na Kwango tozwi mpo nakende na yo mpo olala cameraman aza wamonaki olala na ndako ya malunga na ville province ya Kwango na kenge awa olala na ndako ya malunga il faut olala na ndako ya Anatole Kikwa mon grand frère na pesi mbote non ndé ki mbuta ki gouverneur la bike yo so bandaku ya mundele moko azala ndako wana ta abongisa te mala ngai ona kote ndako ya malunga tozala na province ya Kwango ya liboso ndako ya Anatole Kikwa fuma bwana donc muto azala respect lelo biso ba Congolais ezala ba mboka ba mikili ya poto nazokende bandeko na ngai bazala respect na émission ko na kopesa image na kwa ba image awa ndako na Anatole Kikwa voit même lelo mokonza mboka Fati Beto soki alobele na kola na kenge akola na ndako ya Anatole Kikwa bien na ndako kenge to kawa ba Kwango ba tutaka tolo na bana la kenge mwe bana la kenge mulubuke mbutu ya Kwango Kwango ngwa yo ko bani natif ya Kwango zo la mai la miso passe na motema bon d'abord la ligi avant de passer à mboka swata
total extrême que n'est pas la chute ou le chute Guillaume. Est-ce que diamant est propre au moins pour Wata Ngumba Zoba et tout ça c'est parti la région. Mes chers camarades, collègues, compatriotes et autres, ce que vous entendez parler par la chute Guillaume, que vous avez étudié, si vous voulez, en 6e primaire. Maintenant, ça, c'est notre administrateur du territoire qui est avec nous ici en visite de cette chute Guillaume qui n'a jamais été exploitée. Voilà la chute. Donc, je crois que vous entendez tout ça. Voilà, ça c'est la chute. Voilà la chute Guillaume qui se trouve dans la rivière, dans le fleuve, s'il faut l'appeler comme ça, de Kwango, à Tembo. À Tembo. Et sachant très bien que dès que vous traversez là-bas, vous n'êtes pas au Congo, mais vous êtes déjà en Angola. Vous voyez, ça c'est la chute, une richesse au Congo, mais non exploitée. C'est ça la chute Guillaume. Et vous voyez partout, il y a des pierres. Hein? Vous voyez, par-ci, par-là, il y a des pierres qui nous permettent peut-être... Bienvenue sur ce plateau exceptionnel et un monde écolo magazine d'actualité ce qui suit libanais du suyo monde bêteux matoi plateau en pour les angoyo yakapé fula makamete territoire na yo peut-être les provinces de le quoi moi la mboka Watangumba moi la mboka Watangumba tout le monde la chute Guillaume c'est comme tout le dit que diamant plus propre la République démocratique du Congo mais Congo crise Congo collier à Pamba exactement la autorité de la mboka Christophe Mbosso a beau conseiller pouvoir parce que la partie politique là ezali atala mutu bonta ezali compétent au sala comme troisième comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale azaki pas kayi c'est que monsieur Belazo Zwana a donc participer pour le développement de Congo mais on nous a koboya tala caméra là qu'est-ce qui ne va pas le haut ni nous aussi pas mokozi ya mboka to ni nous aussi pas ba la Congo to peut pas ba bon autorité congolais on va dire ba institution ya mboka. Avant na le bako na ba autorité wana je crois ba la Congo ba tout le monde entier bazolanda ba congolais bazolanda vous avez vous avez la diaspora de belé à Congo bazé belé pour lelo bango nde basalaki na tele batokutana na bango na Turquie na Dubaï balobaki na ngai tellement tombola ngongo chef de l'état ayoka et ceux qui toquent plus loin ne kalende wa to mona Mobutu moi ne akufa to mona ba noko na ye la coutume. Mais Fati Beto, on a zoté la Webi Kombo Lelo, ceux qui n'ont pas combo à Fati Beto, ils n'ont pas battu. Vous pouvez payer ma place. Pour y être dans la Dubaï, dans la vidéo, le 19 et le 15 décembre passé, la team là Congolais, Congolais peut pas voter. C'est pour cela au monde qui, l'Angela va pas voter ça. Mais là, vous avez le côté. Dieu me voit, la bombe la carotte. Il y a un autre bêta, c'était mélapé au chef de l'État. Au bon salaté. Que biso bana kwangu toza banoko coutume ko ko beba te oza mokonda mboka kwangu ezali mabele banoko na yo très bien mabele banoko na yo na bike muyaka mulu babokamala liko biso ayeli pouvoir biso aweli mission mais toza batu moko chef de l'état na mandat na yo ezati même tozo mona batu ba yo bwa bwa tu tumba ko ba trop de chuluba non trop de kiyaka ezala na cabinet na yo biso bayaka tozotelema tokomarche toyatie mpo na yo toya kosenga implication na yo pour le développement ya province na biso chef de l'état Fati Beto ozali moko ya biso soki omoni ke toza na bato ya magui mpo toyebi baza te bango basalaka politike neti ndeko mosusu okuti kotanga awa asalaka politike soki omoni si na parti na ye atie bato te pourquoi mpo mwasi na ye faire décision bana na ye pour la décision Christophe Mbosso il y a beaucoup de temps c'est pas na kwangu eloko te na kotanga ye pona biso na kwangu tozotalela Fiston Mbuka Fiston Mbuka honorable azaki eli na fesh Fiston Mbuka aza ndeko na ngai tonyokoli tokoli na ye oui aza ami towuti na ye na kati avec secrétaire ya section 20 club na motel Fikini Fiston Mbuka tozo compter na ye na honorable Mapamboli ok na bale aza premier vice-président ya territoire Kasongolunda na territoire Kasongolunda ne Mapamboli na territoire Kasongolunda Mapamboli ne omoni déjà abani misala ya kotonga stade
oyo ezala te gouverneur amuti kolekana na 2015 na code sa projet nayebisi ye nazoya naza expert na mambo ya sport nazali communicateur avec elle naza na maîtrise na mambo bale ngai naye na kwangu mpo na makambo etali jeunesse na monde ya sport ayabanga na résidence de awa mbala mibale ndeko na ngai ofinish akekuna kwa bengabi nakoya na mbongo na ngai nakofuta hotel na ngai nanga moko betosolola botia mokoloto bopesa accès mpo tomatisa sport na kwangu tala nanu les 5 provinces eza na hymne national notre Congo sera toujours uni et perdera toujours son unité Fesika Emba Kasongo Lunda Popo Kabaka Kende qui forme le Congo. Les seuls provinces c'est la hymne national ya Malunga province ya Kwango mais toujours ministère développement zéro ba député ba politicien ba bimiawa ezala tango soki na zongi oyebi politicien asala azala na succès na poti ya musée mwana kwango asima ba poste ebele vie Théophile Mbemba na kwango aza eloko te gouverneur ya loi des écarts oyebi makambo ba poste ebele asima ministre intérieur on dit azala pe directeur du cabinet asima ba poste ebele azala ki chuchu eloko te na kwango azala eloko te mboso oyebisandekelaka soki otali ndako mboso aza nango na kwango na kenge okimbuta asala mozole soki cimetière ya non na kwangu toza na eloko ya malunga ndako anatole kikwa oyo naso natala baninga nalali kuna okolona bi ata mokonza mboka Nicolas Kazali quand même ba forage Nicolas Kazali wa tio ba milliards de dollars bozi quand même atambwa keke non biso na kwa bilo wa mibi tolinga ngoti bilo kwa mibi na kwa ekota te o moni ne tozao muyakaliaka na mutoki na ye c'est mon sacré muyakaliaka na mutoki na ye alinga bilo kwa salite te yango na ngana ekoloba na bilo ba kwa ngole nyoso tangu ifweni konji mutu kuna we watelem mbweni mene bao ya koya kapunze mbele totelema Fati Beto yoka biso Fati Beto to songio tozana 3 personnes tozali na Fiso Buka honorable député national azana assemblée nationale na honorable Mapamboli lelo wenze je crois notre caméraman amona ki na tembo wana bimi député te la tembo asali wenze na tembo asali wenze na nani na kasongolunga azosala wenze kala mingi te na kenge atongi ndako ya malunga na kenge deuxième ndako ya malunga na kenge ya honorable Mapamboli wana koma député te bon wenze mona bitoko Alexandre wenze mona wenze bitoko to mona wenze to landa oyo zali wenze ya ndeko te kozala sénateur Aimé Patience Mangia di pasaka wenze bitoko bon tokotina no contact na été toyoki ye pe asali ba que bato siki bapesa bapouvoir basalaka zoloka bahonorable Mapamboli ndenge bazoloba oyo bazosalisala kitoko Aimé Patience Mangia basalisala kitoko balidake okei na inongo okokamwa mais qu'est-ce qu'il va pas mboka oyo population inongo baza contre gouverneur bango ya mai mais c'est parce que baconstaté il y a corruption chef de l'État agir chef de l'État agir Bic rouge au Sénat comme Bic rouge et ça s'il vous plaît bon bonjour les éléments là on va voir les population de Tomoka population va pas gouverneur na bango mais le Congo vous avez la grande majorité peut-être inongo de ce boya baboyi babito boyi gouverneur oya parce que toboyi que corruption c'est la député parce qu'il faut choix et que ça c'est pas 30 secondes dans la réaction population là c'est parti la régie Voilà, moi la mboka wata
lelo oyo sikoyo ezali patriotique ozala musabana ya Kwango batelema Kwango azala ba territoire ebele territoire moko te pona yo oyo moni kezi ata sens de développement ezali ya Kwango exacte nazo ko confirmer exacte navanda na Kinshasa naza natif ya kuna mais nazo yebisa yo wana ezali mboka na ngai exacte honorable Fiston Buka po akende pour remercier les électeurs bavotaki ye na fèche il faut mon donner souffrir na za belema maintenant bénéficier soutien na biso na za leader d'opinion bango moko ba député ba yebi qui est wata ye na honorable Mapamboli honorable Fiston Buka ba yebi qui est wata na za leader d'opinion pour la province na bande total na telemi pourquoi tout ça qui na saki ya ba na robert ba faux politicien baza contre province ya Kwango bakokeneki na bazi pouvoir bazoni c'est pour cela monani na campagne bamosusu babai bango mabanga na kenge bayebi te baimage wana fo boyebisaka bato biso nako babimi tala babimi ntina babimeli toza na bankete mpe tokotambola na cameraman ya mbonda ekolo akozonga sikolela sikoyo bato bakotala naza ndenge nini depuis 98 naza ndenge nini kuna naza leader d'opinion partout na tête kwa ya RDC pour naso na Kwangu o na ke feshi o na ke Lubumbashi ba manga ya kosakana te sikoyo na kitana mabele tokokende tokotala ata kwa moko ndeko moko kusoma ezali te etembe ma exacte bazomona bana ba bidon watu kama ya Kwango kaka ndenge bazolanda bato asaba kama malungala na temolo na zai forage pamba abandi na nini na abandi na wenze projet ya forage kalate zo bande projet ya forage ezali ezala na kenge akosala yango ezala na kati ya Kasongolunda ezala na fesh akosala yango aza déterminé sikoyo yango nazo ko interpeller honorable Fiston Buka ala na teba simba na Mapamboli po baza na soutien ya biso bana Kwango pona ni tozo compter na bango soki Anatole Kikwa abimaka azala ka député Anatole Kikwa agera kaka agera azala PDG ya OGFM mais tellement kotonga mais bato bagérer neti papa Mboso ngana botami na kutie agera ka na mboko azala ka ministre siko ngana ko mukolo na ko mobota na ko zala koko mais il est azosala kaka asanini affaire loko te pouvoir ça la ka faut moi sina droit décision à cause na bato simana pourquoi alors le monsieur comme nana yena télémination bana bakwa tala bango secrétaire ba Kwango bana bakwa pour tout télé il est grand temps comme Fati Beto avec Kenan Noko wa Beto tu banoko ba bakasi il faut que télé bakatuwa tout le monde commandait ma puissa tout quoi ne te mona Fati Beto te rekala tu ba confiance ba tu na ba Beto honorable Fiston Buka et non honorable Mapamboli comme ça après ça bango confiance biso tokokende koloba boye pa ya chef de l'état tokokita na nzela mpona kosala désordre te kokende kokuta na mokonzi ya mboka biso banani betu bayaka baye tangu feme totelema tokokende dongi ngunge koki hata bayaka ozokompande omona ya mboka mobimba so bafingi muyaka te bafingi muluba ça veut dire quoi bo comprendre ozwa idée ozokompande bona buka tozokende komona chef de l'état tolakisa ye toza na deux politiciens cette fois-ci oyo bauti awa toyebani bayebi pasi ya mboka Mapamboli te kobanda kotonga stade azalaki na député te mais tozwa bapoliticien bavie André Kimbuta banani bazebele bavie kutumisa moto asala eloko kuna mbala liboso na province na biso bato bamela mai ata ezokita na pompe oyo babengi ya forage na nzela honorable Mapamboli ezokende yango wana tozosenga na chef de l'état province ya Kwango ekota nano nzela te ezonano mai te mais eza bana mosusu ya mike bakotuna ngai bopanisa yango mais tozala na makadam te oyo eza route nationale numéro 1 bougiba ti Lubumbashi nde oyo eza na biso te
pour que de flèche au Sambwa. Et pour que les Kassolonda au Sambwa, mais ceux qui nous les alliés, le nom a tika Solonda 4 heures du temps, aux Anana, aux yeux Anana. Si on a Anana, on peut dire Anana, Nene. Et les gens qui ont fait le Boumounanaï, aussi c'était, et faut avoir un chimité, chef de l'État, Fatih Beto, on va nous faire un télémi. Tozoya et Panayo, Tokotia Bet Nabiso, Tokosem na Nene Zalaka. Oyamba biso, Oyoka biso. Koyamba biso par intermédiaire de biso Tokosolola na yo. Tozoya Kosolola na yo, Oyoka passe na biso. Kwa Mutoleli. Soki bazotongaka sai kwa botongama. Soki kasai etongami, kwa etongami te. Et si maté. Kasai, un grand Kasai, n'a pas fait la mouka, nous allons moko. Très bien. Donc il y a l'autre côté de sa chef de l'État, Bana Kouang, Makamoko, Bata, la politique, oh, moi je suis, la zone de diplôme, pas question. Tangu Foueni, nous ne coquille, total ma bissonoso. Honorable ma pas moli, de soutenir Bisso, la démission, honorable Fisso Bouka, de soutenir Bisso, heureux. Au lieu de ce que tu as le stade, de l'air en Rumba, les gens ont dit que tu as Bolibino. La soutien de la Bisso, Bisso le Toton Bolibino pour vous aller pour la province. Bon, la Maboumou na biloté, bon, la balle na biloté, bon, la basse na biloté. Mais on la province, il y a quoi? Bisso Toton, c'est là que tu peux me faire soutenir les politiciens. Très bien. Vous voyez bien, soit tu vas soutenir Bino, les amis pour la politique, on l'a dit. Beaucoup de leaders d'opinion, mais on a na mobile le toke na la province na na kwende ko la province na la bombo na yebi na bale bino mo na politique opposé na ngo bravo na o conseil déjà surtout mapamboli to tonga stade ezali pour la mateka te esu ko wana te wenjo ya te bosila na yesili mais to sangana soutien na bino et surtout makambo tali mbongo pour to na média c'est na ba moyen vraiment pas to tambo to sangisa bande pesa na ba moyen bana ba kwangu tutelema ya tol qui quoi au sala kango déjà via la tol la buka ba on va mettre les tours to yebi bangoti. Comment c'est possible de nous un parti politique président assemblée nationale combien de députés ici zéro dis-moi quoi katuki qui comme vous t'avons dit que dans zélé Abichi benda bichi kasongolunda bila bichi bana bakwangu bichi bana bakwangu lutelema tangu ifwe telemba kaka ndengele leader d'opinion mona boka watangumba usikopeta mbonda kitoko yope oyebi kozala ka province mususu zalina ba territoire mususu en tout cas kolukate o créer débat na mona boka watameli mais yakande plateau tokoyamba yo oyo ba problème ozala parce que on a besoin ba tout ba kosala ke bakobimisa baloba oyo eza chef de l'état puisque eza mbonde pe molesa kobetama tala yo oyo mona boka wata abimi atelemi pour la province na ye yo pe telema ya pour la province tokoyamba yo. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Merci la baye bazo samisala kitoko pour la boka wata to sisi pour la mokwalelo na éviter vraiment to sisi to parce que télévision eza beaucoup plus kambo ya temps donc oui vraiment donc sisi vraiment complètement et pendant qu'on signe ça vraiment na remercier Munda Ekolo Munda Ekolo ezali ya moninga na ngato utile na passe to zala na basuki ote eza pembe alendewa vraiment merci tozomona musala ta tozala ba mboka ba tozomona musala ndenge zo salema na nzela ya Munda Ekolo oyo na telemi awa nde na telemi ata na za pays nini na telemi ndenge bandeko na ngai na Turquie ba ibisaki ngai ya bayaka ba ibisaki ngai oza leader d'opinion ozozela nini tombola mungongo chef de l'état yo kayo yango na tomboli mungongo yo zolanda ngai ndeko na ngai moyaka le 4 coins pe bandundo en général totelema mungongo chef de l'état yo kabiso jour tokotelema tokende kutana na chef de l'état tokokoma ndenge ezalaka liboso tobeti porte akoyamba biso soki nakonza mboka boyi koyamba biso tokoleka awa tokoloba yango ngai akoboya te coutume eza wana il faut respecter coutume aza chef de l'état tokotosa ye mbala mais coutume wana babebisaka te toyebi ndenge tozalaka bayaka na baluba toza banoko avant kasa yebonga eyebanda kobonga nzela moko na kwangu na banduno en général ndenge nalobi kaka masolo yango wana eza ndenge tomoni kaka sa yebongi banduno ebongi te biloko eleka te babanda nanu awa apres kuna tokei donc yango tosengi merci bana bakwangu lutelema rome tozoleka ndaka en contact donc ifonika tela 084 455 12 67 084
455 12 67. Mais le numéro de WhatsApp, Bienal, tu veux comme Bienal international, comment Kunanga, il y a quoi? Donc, l'émission, il y a quand même, tu es là, tout cas, la salle d'émission, et Mandaroleka Awa. Très bien. Donc, Mandaroleka intervention, pour moi, on a en Turquie, on a Londres, on a l'intervention, on a ça, Congolais, on a Awa. Très bien. Voilà. Merci pour l'embokawa, tu as vraiment pour répondre à l'invitation de la mission. Nous pouvons faire éclaircissement sur le développement de Congo, ils allaient jusque-là. Ils allaient mettre un développement pour maintenir ce qui est le leader d'opinion politique, basé sur le Christophe Mbosso, Jonathan Diallo Soukawata, basé 0-0. Merci Benjamin Kilunga, merci Igrid Amateta, merci à Bandekoni Soto, merci pour la partout pour continuer pour s'abonner massivement. La chaîne YouTube, la mission Monda Écolo officielle P. Bon, la activité de notre élection avec un partenaire idéologique à la niveau de la présentation. Les actifs vraiment inscrits pour le moment dans le Watangumba, les leaders de l'opinion politique. À Betaki Masolo par rapport à la promesse, il y a quoi? Il y a un monique et suyo. Pour gagner la molili, aïe, pour gagner il y a qu'à avoir pour les cas. Pour y ambayo, pour que ça peut être la réalité à la promesse de la Bino. La souci, émission qu'on a zemba. Bidabichi bichi. Kalunda bichi bichi. Kalunda lubina bichi bichi. Kasongolunda bichi bichi. Oh, le roi Yaluka. Dans cette ambiance, bye bye. C'est bon, c'est le programme. Il y a Bonda Écolo, magazine d'actualité. Bye.